kolala kolamuka eza activité ntango tozolala tozolamuka esengeli tokumisa nzambe tonetola ye tosanzola ye po aza nzambe malamu nzambe oyo tokumisaka nzambe oyo tonetolaka azali nzambe na bomoi azali mobateli motomboli monetoneti ete ye azwa lokumu po aza nzambe malamu na ntongo na lelo oyo bisenito lisusu na Sentinelle TV esika wapi bolandaka mateya na biso ya chaque ntongo esika wapi tonetolaka nzambe esika wapi tosanzolaka nzambe esika wapi bozali ebele à travers le monde bozali branché na Sentinelle TV mpe na Softkids TV esika oyo toyebisaka bino te kolala kolamuka eza activité mpe soki olamuki na ntongo pesa nzambe merci netola ye kumisa esanzola ye po aza nzambe malamu nzambe oyo biso tobatelaka aza mozalisa likolo na nse aza nzambe abatelaka tombolaka netolaka komoni ya Adonai alors na ntongo nyonso soki olamuki loba nzambe na pesi yo merci nzambe na komisi yo nzambe na netoli yo ozwa no lokumu onetolama na yo mpo na ntongo na lelo mingi bamoni yango te me yo na mawa na yo omonisi nga ntongo oyo obateli nga osanzoli nga obateli ngai tikanga na sanzola yo nzambe na bolingo nzambe malamu oza nzambe oza nzambe yoza nzambe oza nzambe nanga oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe nanga oza nzambe nzambe malamu mokeli na nyonso oza nzambe oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe nanga yo nzambe nalola mokeli na nyonso kita osala mobateli bana ye oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe kumbama kolo yesu kumbama yawe nanga kumbama kolo yesu kumbama yo nde mopesi na nyonso kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama ngai napesa no nini kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama yo nde nzambe akokamwa kolo yesu kumbama kolo yesu kolo yesu kumbama yo nde elanga basantu kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama kolo yesu kumbama kumbama yawe kumbama yawe kumbama nzambe malamu kumbama yawe kumbama mopesi na nyonso kumbama yawe kumbama molongisi bana kumbama yawe kumbama yo bateli biso tala na butu tolalaki nde tolamuki lelo tika totonda yo nzambe nga nakumisi yo yawe yo mopesi na nyonso yo mopesi na onction yo nzambe ya Sentinelle yo nzambe ya Congo yo nzambe ya diaspora yo nzambe malamu kumbama kolo yesu kumbama oh ngai napesa no nini kolo yesu kumbama kolo yesu kolo yesu kumbama yo nde nzambe akokamwa kolo yesu kumbama yo kumbama kolo yesu kumbama kumbama yawe kumbama yawe kumbama mosungi akokamwa kumbama yawe kumbama mopesi na nyonso kumbama yawe kumbama nzambe malamu kumbama yawe kumbama mopesi na nyonso kumbama nzambe nalola kumbama nzambe malamu kumbama bien-aimé totombola mongongo tobanda konetoli kosanzola kokumisa ye nzambe moko te akokani na yo nzambe moko te abatelaka lokola yo nzambe moko te anetolaka lokola yo kumisama na yo sanzolama na yo
mokili mobimba ebumamela yo efukamela yo nzambe mosusu aza te kombono Adonai kombono El Shaddai kombono Narcisse de Saran kombono Sel de Liban yo ozali mobateli motomboli monetoli banda okela likolo na se moko te akoki kokela moko te akoki kosala moko te akoki konetola kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo kumisae na esengo solo nkolo Yesu alongi etumba onetola na esengo solo nkolo Yesu alongi etumba o sanzola na esengo o nkolo Yesu alongi etumba o mwamba ni Yesu ni mwamba solo mwamba ni Yesu ni mwamba o mwamba ni Yesu ni mwamba o mwamba ni Yesu ni mwamba sanzola Yesu na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba netola na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba kumisa na esengo haleluya kolo Yesu azali molongi mwambani Yesu ni mwamba o mwambani Yesu ni mwamba o mwambani Yesu ni mwamba solo mwambani Yesu ni mwamba sanzola na esengo haleluya kolo Yesu azali elonga kumisa na esengo haleluya kolo Yesu azali elonga sanzola na esengo haleluya kolo Yesu azali elonga mwambani Yesu ni mwamba mwambani Yesu ni mwamba musantu mbala misato bampaka zomi na mine bazali kokumamela yo koloba oza mosantu lola likolo na nse egumamela yo mokeli na nyonso mokeli na bato tonetoli yo yawe tosanzoli yo nzambe nini aza lokola yo nzambe nini abatelaka lokola yo moko te aza lokola yo moko te abatelaka lokola yo moko te atombolaka lokola yo kolala kolamuka eza bitidi te na ntongo na lelo tokumisi yo soki tolamuki lelo paske toza kitoko te paske toleki mayele mingi te me ezali grâce ezali mawa na yo totondi yo yawe nakumisi yo yawe nanetoli yo yawe nasanzoli yo oza papa na lola obongwanaka te oza lolenge moko tika tokumisa yo toye lelo koyembela yawe mokonzi na lola toye tongwa lelo kokumisa Yesu mokonzi na lola Yesu aza mokonzi na lola tokumisi tonetoli ye kolala kolamuka eza activité petit déjeuner ya lelo tozopesa nzambe merci kokumisa konetoli po aza nzambe bien-aimé napesi merci na soutien na bino napesi merci na baoyo nyonso bazopenga baoyo nyonso tu baza na susi ya kokoma partenaire na Sentinelle TV na Proverbe 3030 tozali bongo na bosenga na bino bana na nzambe baoyo bongo na nzambe ekolobela bino na motema kosoutenir biso parce que tozokende na level mosusu tokokoma na niveau mosusu ezosenga tobongisa baekipema tobongisa nyonso vraiment esengaka misolo mpe lisusu tozali bongo na bana oyo tosipotaka babola na afrike oyo ezosenga bambongo bilamba makambo ebelebele merci na baoyo bazotinda nayebisa bino keso bolingi kotinda mpona bana nazwaka mbongo wana te nakopesa bino kombo ya fisha mobaya bobengi ye apesi bino bopesi code epa na ye moko ake kozwa ye moko akoyeba ndenge akokabola parce que travaka na ye ensemble kuna ye mutu asokipaka na bato mosusu kuna soki ngai naza na posa moto azwa mbongo akopesa epa na ye na kotinda pesa oyo epa boye pesa oyo epa boye mpo toboyi
bato ebele bazosenga bambongo ezokoma epai ya badesinatere te. Alors oyo nga nazosenga ya kosoutenir awa ezali ya kosomba biloko ya mike mike ezozanga awa mpona Sentinelle TV ekola ekoma na dimension internationale mpe dimension mondiale wana ezali mpona awa me mpona bana ya oyo bazanga ezali fo otinda wana Kinshasa. Bandeko ebele babengi nga bilamba baza na babilamba ebele bien sûr so oza na bilamba ebele yo otinda yango esi epai na nga na Angleterre te okokanga koli obengi nga napesi yo adresse yo moko otindi yango afrete eke kuna ekokoma parce nga moko awa naza na basaki tala ebele babiloko ebele oyo natindaka ndambu donc soki yo susu olingi otinda yango epai na nga mpo nga so nafuta frete wana osaleli eloko moko te mpo nzambe apambola yo esengeli yo moko ofota osombi biloko noto olokoti biloko eza na ndako olataka te okangi na koli otindi na Kinshasa epai bakokabolela bana babola mpo te nzambe apambola eleki meme epai na nga te kuna ekokoma kala mingi te bokozwa bavideo paster oyo natika na eglise kuna masina ye azali moko akozala superviseur na groupe ya bana oyo kuna bakolakisa ndenge nini biloko oyo totindaka ekomaka bakabolaka parce que bato bamona ke mosala ezosalama parce que proverbe 30-30 atika baeglise naza na bapaster oyo na forma oyo natika bazotravaille oyo totravaille na bango donc naa na bana oyo nga na forma ndenge nga mo mpe baformanga na Rockman mpe na KDC na Nzambe Malamu nayebisi bino ke naleka na 4 église nakoli na botami catholique nazalaki servant na école mpo natangi na école ya bacatholique bao totangana wana na internat bayebi naza kozala nsima sango ngamvoela pembe kopesa bato eucharistia me na kati kuna le toza kokende na nini ya basango toza kobaye vino ezali kuna vino moko ya pembe na natika komona ngo te basango bamela vin moko ya pembe namona ngo na marché te nayebi te so bana basalelaka bango toza komela yango kuna bato tu bazala baservant bayebi na boeucharistie oyo ya minene wana ya minene basango baegoïste bapesaka bandimi ya mike bango bamelaka minene biso soki toza kokende na baposhe totieti yango na kati tozodame parce que oyo asalaka motel batalaki na monoko te c'est-à-dire wana eza passé na koli na église catholique après wana nake Nzambe Malamu nde nazomona moke baparent babimaki na Nzambe Malamu après nake na KDC après KDC naye kosukisa na armée de l'éternel na bima mpo moto atelaki nga Nzambe Malamu ye moko apengwa ozolanda makambo azosala bible obi bima na kati na bango ntango namoni ke baza libanda makambo ya Nzambe bake kosupporte barwandais na bapaya oyo bazokonyokola bacongolais na koti sikoyo na la moisson mondiale oyo ezali ordre mondial ya Nzambe donc voilà 4 églises naza na problème te nazalaka bien na bato nyonso tu nde problème na ngai ezali vérité soki nakuti yo na makambo oyo bible ezosenga tosala te napesi yo conseil so oyebi te nazikisi yo amen. Na Genèse 1:1 balobi au commencement c'était la parole et la parole avait tout créé liloba nde ekeli nyonso liloba nde eloba moi ezala butu ezala banzete ebima mai ebima moi ekabona liloba me lelo naolobela liloba te lelo nazokende olobela mosali na nzambe nzambe apesi ye pouvoir kaka ya kolia na bandako ya bandimi te ya kosenga bandimi te ya kosenga bofrande te ya kosenga mbongo epa bandimi te ya kolandelaka bandimi na nsima te ya kosenga bandimi bofrande te ya koprie te ya koteya te me ya koforme mpe koinforme nzambe lere asali mutu atikalaki kolamba te Adam avant Eva ya Adam atikalaki kolamba te Adam azali kolia biloko nzambe asala e na biloko nzambe asala ezali na bakisi na kati ezali na divinité na kati eza na santé eza na nyonso beleme lelo naokende olobela na vie na yo ndeko na nga soki olingi vivre longtemps foliaka 5 sortes ya bafruit toza na bafruit na misa nazwi exemple toza na lidala toza na basorte nyonso to ya bafruit awa tozomona yango baraisin mpe yali awa citron yali awa baraisin yango eza malamu na moto aliaka 5 sortes ya fruit par jour toza na poto tozala na poto awa bafruit biloko eza biloko pamba
eza biloko ya moins cher mpe lisusu mutu fo aliaka dongo mingi gombo na kati ya dongo eza na bakisi nyonso bakisi ebele oyo bino bokenda koluka ezali awa bakisi énergie eyali ya na banane bokoyeba te malamu nini banane ekosala na vino nazwi kaka de sorte de nani mpo etondisa mesa te boyebi te énergie nini ezali awa bomonaka bien moto azobeta tennis biso nde tozalaki kotala baSteffi Graf na Allemagne bazobeta batennis baBoris Becker bazolia lilala ezopesa énergie Adam na Eve ntango na balembuma te batikaki kolamba te baliaka soso te baliaka lipa te bazali kolia bafruit bien lelo oyo bato ebele bazwi baproblème na mabala mpo bazoyeba koentretenir nzoto na bango te bazoyeba kosala régime te ayebi te akolia aire nini ayebi te akolamuka aire nini ayebi te aire nini fokolia ayebi te fokolia nini ayebi te na ntongo fokolia nini na midi fokolia nini na poko fokolia nini surtout toza na bamboka oyo ya poto tokimaka mbangu te tozali trop car trop bamoyen de transport badistance ya makolo mpe tosalaka te ezobebisa nzoto yango mona bakongole mingi bamibali mingi tala mabubuzo minene nga moko mpe nazokima libumu na nga asala bagymnastique parce que biloko oyo toliaka imaginez vous mafuta ya mbila ntango batiaka na pundu oyebi combien de cholestérol eza na kati ya kozwa fumbu ale totiaka mwamba oyebi combien de mafuta eza na kati oyo nyonso tule tozolia ezokevana na kati ya libumu sikoyo soki ozosala gymnastique te soki ozokima mbango te biloko wana nyonso toye kotondo na nzoto omona moto adeforme omona moto azoya monene ozomona libala mpe koti mobulu mpo papa abalaki ozalaki misi ozalaki nzoto mike oyo kokomele tala monene na ndako akokosiporte te monene ya mobali enketaka nango te parce que mobali nde aponaka mwasi me mobali nyonso to fosala attention so ozoya monene mingi eza bien mingi te parce que toza na mposa na yo ovivre esengeli yo moko oyeba kostope kolia mingi oyeba biloko nini ya kolia ngai lere naye koremarke makambo oyo nyonso eloko nini nasalaka nyonso tu nalia 5 fruits par jour epuis na liwa ya kondo king kestere mene avant kufa tikela biso testament mene alobi boliaka 5 sorte ya fruits par jour ekoki koaide meme soki oza na insuffisance rénale na vie ekoki kokende na makambo ebele toya na poto bandibu baza na bafruit wana partout par là avec 5 euros 5 livres okosomba nyonso mais eza na bato ebele balingi kozala intègre te aa na poto aza na prêt ya kobimisa 5 euros asomba masanga 5 euros asomba whisky kutu ezala soki ba 15 soki 20 euros 20 livres soki combien 18 livres mais mpo abimisa 5 livres asomba baraisin obi asomba bitabe obe na ndako na ye balambelaka ye dongo nayebi te oliaka yango mikolo nyonso me ngai chaque semaine naliaka dongo parce que dongo eza na bavertu moko na kati awa okondima te eza na bakisi nyonso ya hypertension ezali awa ya bakisi nyonso tu meme mwana koyaka malade ya ndenge epilepsie bakisi nango eza awa nzambe lere akeli mokili na kati ya bafruit oyo ye asalaki atia bavertu na kati bavertu ezali awa yango omonaka banganga basalaka kisi kaka na matiti ya zamba matiti oyo makasa ya zamba asangisi yango asali baformule soki matiti ya pamba makasa ya pamba ezobikisa ebongo malala ebongo oyo ebongo baoyo ebongo oyo nzambe asala ebongo oyo nzambe asala oyo eza citron neti ngai nakoma komela ti natiaka citron na kati mai natiaka citron na kati parce que citron wana ezosala nini ezokende koboma bagrese nyonso tu oyo toliaka na bafumbwa toliaka na bapundu mafuta eleki mingi ekenda kovana na nzoto parce que tokima mbango te bamisusu mpe troka nga so omoni nga na otambola makolo c'est-à-dire otelema te omemanga mpona na kare na gare
nazo sala exercice nazo sala moi 100 pas moi 10 pas pour moi ba graisse kita eza na bato mosusu bakanisa kotambola na bis eza lisumu surtout bato bauta ba village bato bakemba na bato baya poto nzela makolo so akomi poto amona neti akotambola na bisi te nani nga moto mosusu abe nga kutu na mataka bisi te yo oza nani baprésident de la république baministre kutu aokende mosala na bisi aokende mosala na métro ebo yo olobaka yo omataka bisi te omataka métro te okanisi ozosolola bien tala complexe nde ezosala yo le fait que otambolaka to car ata ozokende na 5 pas ndako no car ata okende okende na toilette omati na car ata olingi okende kotika mwana na classe omati na car ozobebisa nzoto na yo e biso baafricain biso bana na nzambe ifo toyebaka toye na poto mundele na ntongo azwaka petit déjeuner azolia biloko léger na midi aza na repas azolia biloko solide na poko avant que lolala azali bongo na dîner azomela ti ya pambo bie supu na mapa aki kolala parce que appareil digestif na biso etravaillaka alors ezokabusa mwana moto mosusu aza na poto 20 ans 15 ans na poto mais okei na ndako na bango baliaka na 23h odire na Kinshasa na Kinshasa bazolia na 23h mpo baza na kicherche fo abima na ntongo moto akoluka kolia moto bacascade etu mais yo biloko tu na poto tosombaka biloko ya 1 mois eza deja na congélateur etu avant lamba okolamba biloko lobi bimisango deja na congélateur lelo tiango libanda elongwa malili après na ntongo ozwi yango olambi yo kozwa te biloko mbala moko euti na congélateur otiango na moto mbala moko non ozocreye maladie na kati ya nzoto na yo e mwana na nzambe solo moto aserespectaka na poto na ntongo ifo lia biloko ya léger ti na mapa umbala na midi nde ifo lia fufu vraiment kwanga na yo niemiki yango ole mpo oza na journée molayi na suka mais soki tokomi déjà 20h okoki kolia su fufu te okoki kolia su biloko ya makasi te mpo lere yo kolala yo ozolala appareil digestif na yo ezokontinue kosala ekopema te yango ozomona bato ebele bazozwa barrêt cardiaque bato ebele bazozwa baproblème ba AVC banini parce que borespectaka ere ya kolia te borespectaka ere ya kolala te omona moto azokende kolala na 23h azolala na 1h ale na 23h lere ozokende kolala opesi stoma mosala kosala omona moto mosusu neti lelo oyo jeûne et prière ndeko na nga naza na expérience jeûne et prière normalement il faut pas kosala yango à sec normalement jeûne et prière faut sala yango una bafruit ozolia malala obi ozolia bitabe jeûne et prière ya fruit mpo na nini parce que soki yo jeûne ole te bastoma na yo eza na ntango fo ebaluka lere bana obaluka eloko eza te ezocreye maladi na kati na yo à moins que nzambe apesa yo révélation ayebisi yo ke likambo epo esila fo kota jeûne prière ya sec c'est-à-dire soki olingi okota jeûne prière ya sec il faut ezala recommandé par Christ par révélation parce que ye moko akozwa contrôle ya bapareil ya nzoto na yo mpo ekomi miracle mais kokota yango te na loyenge et la plupart ya bapaster oyo bazokosa bino faut prier 50 jours 60 jours 100 jours bokende kotuna mbuta lombi na Paris omona bapaster wana na église bayebisi bino baza na jeûne prière mais na pokwa baze pa mbuta lombi bazokemba bazolia tala manioko tala fufu tala nkoba tala ni biloko bazolia bonganza kuna c'est-à-dire baa bacharlatan baa bato lokuta na répondre napekisi moto akota jeûne aseki te mais nalobi boye na expérience na nango 19 ans dans le ministère eza malamu kokota jeûne aseki par révélation parce que wana kozala couvert na puissance ya Saint-Esprit eloko moko yosalemela santé na yo te mais soki yo moko omoni ke baproblème wana yango olingi oluka nzambe na jeûne et prière kota yango avec jeûne ya bafruit c'est-à-dire ozolia noka osali jeûne parfois oliaka noka nani bitabe olie bitabe na ntongo olie bitabe na midi olie bitabe na poko parfois ozolia na yo kaka mapa ya pamba
mapa na ti mapa batia boudin te batia mateka te mapa pamba kaka mpo préparer bappareil digestif na yo lere banotourne ezala vide te mais nazali contre bato sans révélation sans metinda nzambe amikotisi ye moko jeûne et prière ya 40 jours 50 jours yango ozomona bato akotaki jeûne et prière ya 40 jours 50 jours akoki kokufa parce que soki okoti jeûne et prière olati nzoto spirituel liwa ekokoya te mais comment yo moto okendaki ogene olati nzoto spirituel te okufi c'est-à-dire boza na kati erreur la plupart ya bakambi wana baza basataniste oyo nazopanza bango yango baogide bino ndenge wana yango moni nzambe atienga kere abi proverbe na tinda oyo na diaspora oenseigner oforme eza malamu mama papa balambelaka yo bombo oyo eza kaka mpona mibali te eza mpona na bana mike oyo eza na bavertu jeûne et prière eza malamu olia baraisin olia bafruit olia banini eza malamu soki okokisi deja 40 ans 45 ans osalelaka sucre mingi te osalelaka mungwa mingi te parce que na kati ya mungwa ebele na sucre ebele epesa hypotension na hypertension alors soki olingi ovivre longtemps bible elobi mibatela nzambe akobatela yo ozomela ti na yo tia sucre moko mpe tia citron na kati ozomela mai na yo tia citron na kati citron ezosala mosala oyo yo okoyeba te mosala nini ya monene esalaka na beti se te dongo ezali très important mpona santé ebikisaka maladi ebele na place obenga paster na Kinshasa atindelo mai atindelo mungu atindelo nyonso semaine on a parlé bino sur bacrime oyo bafaux baprophète bazosala nde bazopanza bamabala nde bazobebisa bamasolo parce que eza na bato mosusu baya mayele mingi te aza na Kinshasa aza na poto me abengaka baprophète baya na Afrique baprophétiser mpona vie na ye vraie prophétie c'est la parole de Dieu au commencement c'était la parole si tu es dans la parole tu verras la gloire de Dieu si tu es dans la parole tu verras la main de Dieu mais bato lelo na loyenge bakoti na baeglise ya basataniste baza na miso baomona te baza na matoi bazoyoka te me balobi bazosambela oyo moto azosambela nalobaki yango bapeshere ya galile bazalaki bainstruit te bazalaki bato oyo bazalaki baburiki bato batanga te me le bayambi molimo bato wana bakomaki na kapasité ya koloba anglais français espagnol koraisonne neti basavant bakabwisaki bato babi me bato bazalaki sans éducation ndenge nini bakomi eleve boye onction ya nzambe ekomisaka mutu monene onction ya nzambe ekomisaka mutu mayele alors tozokamwa bapeshere ya mbandaka bapeshere ya kikwit bapeshere ya lisala bapeshere ya kingabwa bapeshere ya mokali bapeshere ya matadi ya mboma kuna soki bakomi na poto bayambi yesu me mayele eza kaka te koyiba kokosa kokuta kolekisa bafaux témoignage bakuti yo na problème preuve ezali olio se repentir yo komi kosaprendre na moto alingi aide yo oyo alingi alongolo na nzela life tosoloyi na mama moko lelo abenga wi pasteur nzambe atalisi nga ke bafaux pasteur oyo yo ozodénonce nzambe averrouye bango donc soki nzambe averrouye yo akangi yo na satan kotika yo akobwaka yo mpo satan moto oyo nzambe azonyokola satan azalaka na pouvoir ya kokota ye te to kobimisa ye te bato ebele nzambe averrouye bango abwakisi bango satan mpe abwakisi bango donc ka na bango ekomi pire ekomi très grave soki basali rencontre personnelle na nzambe te bayamboli te eza pasi kolala kolamuka eza petite te petit déjeuner lelo tunabaki toliaka 5 fruits ça ne coûte rien et puis koliaka nyama mingi te liaka matiti pondu bitekuteku ndunda bavitamine eza na kati baguérison mpe eza na kati ezalaki kolala kolamuka te ya ntongo na lelo lelo nzambe atie biso na kere toparle sur basorte ya bafruit fo tolia mpo tozala
na bonne santé et tout le monde a Zambé. Merci Mingida pour être temps avec Sombela pour tout amener dans Zambé pour nous comme partenaire pour soutenir biso na biso na yo pour tout ça na programme ebele oza na bienvenue benga numéro na et Zambé a visiter. Merci Zambé, merci pour na ba maman nyonso bazo rejoindre la moisson mondiale surtout na Paris. Soko za na Paris, la région parisienne au niveau origine de biso et là pour que soit adresse place qui tout na chaque samedi. Zambé na namu na mabati. Toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola proverbe ye lelo konetola Yesu mokonzi na biso na lelo toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na biso toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola bapapa baye lelo yo kokumisa Yahweh mokonzi na lola bilenge lokola bagrase bakomi lelo na mwason koyembela Yesu mama Rita lelo toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola wapi matiti toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola wapi manili toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola wapi Cecile toye lelo kokumisa Yahweh mokonzi na lola wapi serbeti toye lelo koyembela Yahweh elongo na mama Aimé mama Elena ye lelo kokumisa Yahweh mokonzi na lola semami na mère Franco baye lelo kokumisa elombe masia frère Asaye lelo toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na biso wazisa ye lelo toye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola oba mama baye lelo yo kokumisa Yahweh mokonzi na lola obilenge baye lelo kosanzola Yahweh mokonzi na biso ngana lelo toye lelo koyembela Yahweh moko oyembela niye nzambe na nguya mokonzi na lola kumisa Yahweh mokonzi na lola sanzola Yesu moko oyembela niye nzambe malamu oh kumisani ye mopesi mabala oh sanzolani ye mosangisi famille oh netolani ye mopesi na bana mokonzi na lola oh biso toye lelo koyembela Yesu mokonzi ya proverbe oh biso toye lelo kokumisa Yahweh Nzambe à la moisson mondiale ngana elelo tuye lelo kokumisa Yahweh moko zinalo dudu kuka elelo tuye lelo koyembela Yahweh moko oyembela niye Nzambe nangola moko kumisani ye Nzambe a Paris moko kumisani ye Nzambe na Congo mokonzi na lola Nzambe Manchester moko osanzolani ye Nzambe ya proverbe osanzolani ye Nzambe malamu moko osanzolani ye morevese bakufi moko osanzolani ye morevese bandoki moko okumisani ye Nzambe na nguya oh netolani ye moto ezokita bokeba bino bandoki bandoki bokeba moto ezokita moto na Nzambe ezokita po toza na tango ya oyo babengaka ya Mont Carmel bino bobondela ngana bondela
totala nzambe nani akoyanola na moto ezalaki bongo kolala kolamuka eza bitidi te petit déjeuner avec proverbe 30 nzambe na nga amona bino abatela bino merci vraiment mpona ntongo na lelo merci mpo aza nzambe malamu tone tolie tosanzoli